ta masqué. Bon, ça va quand passer au bandilo. Bonjour. Bonjour, bonjour. En fait, je suis dans mes courses et je suis super en avance. Hein. On va un peu discuter. Patrick Kabengele. Patrick Kabengele, où est toi? Marukai, Patrick Kabengele. Mama Rosette Kamwanye. Bebe. Malukai Mamwanye. Malukai, où est toi? Oui. Nzuji. Nzuji, on a évité Mama Séraphin. Ce qui est ya Bakongo. To ya Baluba. To ya Bakongo. To ya Bakongo. Ibwe. Oh, Papa Samuel. En tout cas, bonjour. J'ai un rendez-vous chez les kinés. Je voulais rentrer à la maison. J'ai dit non, j'aime pas être en retard. Et alors, je suis venu directement. Oh, là, j'attends mon heure. Parce que j'ai déplacé le truc. Ah, c'est dommage. Et merci, papa. Bon, na simba boye, na sabadobi nanga ce qui place na chez ce qui s'aligne. C'est bon, c'est pas un problème. Nous tous, nous sommes des pères et des mères. Kaka bato ya IDPS na bato ya Bokecho bakomi kolukela bato bangambo awa balakisaka bisika bakola. Ah, bandeko, bisika bavanda. Congolais toza ba problème, hein. Le problème, c'est pas des pères et des mères. Le problème, c'est que si tu aimes le Congo, est-ce que l'Indien qui est devenu Premier ministre, c'est comme un président en Angleterre. Hein? C'est le Premier ministre et son gouvernement qui prenaient des décisions. Hein? C'est le Premier ministre qui doit prendre des décisions. Maintenant, moi, je me pose la question, est-ce que l'Indien, là, est des pères et des mères? Parce que de moment, en fait, nous, on confond les choses. Nous, le problème au Congo, c'est que nous avons des soucis. Hein, Papa Bédi Bernard, nous avons des soucis de quel genre? Nous avons des soucis parce que il y a des gens qui sont venus au Congo, ils n'aiment pas le Congo et ils veulent prendre les terres du Congo. C'est ça le problématique. Ici, à supposer ces gens-là aimer le Congo, que oui, voilà, bah, au fond dans le Congo, bah, vous allez bah, Congolais. Ce qui est arrivé en Grande-Bretagne, ce garçon-là, il est de père et de mère indiens. Ce monsieur, le Premier ministre anglais, il est de père et de mère anglais. Le problème, ce n'est pas être des pères et des mères. Le problème, c'est ce que tu donnes à la patrie qui t'a accueilli, ce que tu ressens, hein, parce que il faut quand même qu'on se le dise. Il faut quand même qu'on se le dise. Ce monsieur, il est né là-bas. Il est né en Angleterre, il a grandi en Angleterre, il a la nationalité british, et il a étudié dans les écoles, dans les institutions des Anglais, et il se sent anglais dans l'âme. Le problème, ce n'est pas être des pères et des mères, c'est ce que nous confondons. Il faut quand même qu'on soit des gens sensés. Parce que de moment, en fait, tozo solo la wana, to solo la kitoko te. To solo la kitoko te, bokomu komona mutu mususu, aza na ye wana, aza des pères et des mères, soki ya bawapi, mais avanda na mboka, akoma mwana mboka, alingaka mboka. Ezaka neti babiso toyo awa, to changer ba nationalité. N'est-ce pas? Tolingi mboka oyo ya accueillir biso. Tosaka ba misala na biso, oh papa Kikweta. Omoni. Kikweta. Papa na biso. Le problème, oye na mboka ya bato. Olingi mboka wana, ozofuta ba impôt na yo wana, on s'est senti concerné, tout ce qui se passe en politique, en ceci, en environnement, en la protection de la nature, ou je ne sais pas, la protection territoriale. Yamboka o yambiyo. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va te refuser, on va refuser à ce que tu puisses occuper des fonctions. Mais le problème, couple katange, quoi, ikala hapa tumieleze, balasema biko majimu, muikala hapa tumieleze. Le problème, c'est que quand on t'a accueilli dans un pays d'autrui, et que on t'a octroyé la nationalité, et que tu te sens concerné de ce qui se passe dans ce pays, même si, où est le problème que tu ne sois pas des pères et des mères?
Parce que biso, comme on tient biso, message moko très drôle, très bizarre. Biso, message moko très bizarre dans la tête et on ne sait pas dissocier parce que les Congolais, akiri ke aïnako, mayele ke diave. Vous comprenez? C'est ça le problème. Le problème des Congolais, on n'a pas d'intelligence. Donc on répète des slogans comme des débiles. Des pères et des mères. Des pères et des mères. Mais ça ne veut rien dire être des pères et des mères. Regardez les gens qui sont en train de diriger le pays là-bas. Ils sont des pères et des mères. Ils sont des pères et des mères, mais ils n'aiment pas le Congo. Ils ne travaillent pas pour le Congo, ils travaillent pour des tierces personnes. Tous ces gens-là qui sont là-bas, les Mouyaya, lui-même les Tshisekedi, et sa bande, et tous ces gens, les Bisselele et tout ça, c'est soi-disant des Congolais, des pères et des mères. Mais dites-nous maintenant, est-ce que ces gens-là travaillent pour le Congo? Ils ne travaillent pas pour le Congo. Donc, on préfère même quelqu'un comme le Premier ministre, les Kamere. Un Kamere, il est, soi-disant, on nous dit qu'il n'est pas, il est ougandais ou je ne sais pas, il est venu d'où, il est là. Il ne travaille pas pour le Congo. Ces genres de personnages, est-ce qu'on leur doit, on doit les respecter parce que c'est juste les gens qui sont au pouvoir? Non. Le problème, ce n'est pas être des pères et des mères. Le problème, c'est d'aimer le pays qui t'accueille, la nationalité que tu utilises. C'est ça le problème. Parce que le slogan, des pères et des mères. Yosa des pères et des mères, mais tu envisages d'aller voler. Des pères et des mères, tu es au Parlement là-bas, tu ne défends pas tes frères qui sont des pères et des mères. Tu ne fais que t'enrichir toi, toi et toi et toi. Et si tu as la chance, il y a beaucoup de gens qui souhaitent rencontrer Kagame et que Kagame puisse leur mettre quelque part. Il faut que ça soit logique. Bato ebele baza wana bazolinga Kagame a recruté bango pour bazala au mal du Congo. Regardez les militaires, les soi-disant les généraux et patati et machin là-bas. Comment ils agissent? Est-ce que ces gens-là, même s'ils étaient des pères et des mères, est-ce que c'est une bonne façon d'agir? Quand on te met là-bas d'aller combattre, toi tu commences à devenir un businessman. Depuis bachela biso état de siège wana ezalaka wana ba généraux bazoya kosala ba bêtise botala kaka général na bino oyo soki général na bino o kabila kimisaki soki na Zambie wana oyo azokosala makambo na ye na kati ya internet. Est-ce que un officier militaire peut avoir ce genre de comportement? Biso awa tomona ba officier te, biso awa na ba poto tomona ka bango te, toyebi pe bango penza te. Soko moni ye ngana mona ba officier au truc na ba défilé à armée. Oui, na mona bango ba officier na défilé défilé national. Des places to mona bango. Mais na balabala bo baza ba incognito. Botala kaka batu ya lolenge boy. Bo yebisanga ba wana baza ba de père et de mère. Ngala préféré to lokota na biso ta batu mususu baya ko linga Congo. Ah oui, faut to lo bana la vérité. Botala ka comportement ya ba officier. Wana ki officier, wana ki buzoba. Un officier stupide. Même si azo sala ba théâtre na de chez nous Chibangu, John Chibangu. Est-ce que John Chibangu mutune ezo sala malamu? Wana peut-être ba distraction na bango po biso tozala kotala makambo zo leka na kotoyo bunanga ne si ekei na bango. John Chibangu azo kendela ne pas petit moko bonnet Moïse Mbiye, petit gamin sans maturité. Ngala kamo kabato ba kenda na prêche ba Moïse Mbiye wana. Ngala kamo kabango au Mongol, c'est Moïse Mbiye. Si il est là grâce à son père Azali Atali là-bas le Mongol qu'on a dépêché, c'est Moïse Mbiye. Parce que ce que Tali Moïse Mbiye bo excusez nga bandeko langa bino ba kambo banzambe po ba Moïse Mbiye bakoma ka banzambe la bino. Moïse Mbiye ce que Tali a un garçon qui a loupé d'être quand même, il a botali ba sport ma tête na ye ozo comprendre te so ba lali saka ye boye. So ki bazali ko fuina ye mutu ça na boye réseau. Oui. Botalaka Moïse Mbiye, ata modèle à kolobela na ye. Un gars qui manque de la maturité, qui mène des millions de foules de Congolais. Et maintenant, Sikoyo, ça ne s'arrête pas là que oui, il mène des foules de Congolais qui n'ont pas de cervelle. Sikoyo, un officier, il est nommé soi-disant, déjà un officier qui n'a jamais été général, assez nommé yemo kwa komi général parce qu'à oumeli peut-être en armée so kazalaka DSP donc kaza penza dans ancienneté na kati armée a calculer peut-être yemoko allez baba comment on appelle ça ba cheyete na ki place na ye wana ki officier directement ba nommé pa Tshisekedi parce que za makambo ya chintu chitu, n'est-ce pas? Ba nommé ye azokende ko fukamela un certain Moïse Mbiye. Botala neti ba congolais bazanga charisme. Bandeko. Botalaka congolais modèle à Zanga charisme. Donc un général des armées qui va chez un petit monsieur. Parce que Moïse Mbiye c'est un petit monsieur. Le monsieur là déjà en âge. À Mukolo,
na vécu na ye amukolo aboma bato alia peut-être bamisunya bato na bazamba, n'est-ce pas, ayebi kosimba manduki, n'est-ce pas, akende sikoyo et pas un gamin comme Moïse Mbie qui réfléchit en gamin. Hein? Qui réfléchit en gamin. Moïse Mbie, c'est un gamin dans la tête. Et un gamin même dans ce gestuel, na ebite so bino botala ka ndenge nini, nga na observa ka makambo. Ah oui, nga na observa ka makambo ebele. Po nga na ndima mutu, vraiment il faut la mona yo penza lolenge mutu normal, il faut se comporter. Moïse Mbie, il n'a pas de charisme. Bino nde bopesa ka charisme. Lui peut-être il peut peut-être chanter. Il faut ka chanter de l'Éternel, ayemba na ye, mais ata musala ki pasteur e bongeli na yete. Ata façon na ye ya ko prêcher malonga te. Yeso qui papa na yete Moïse Mbie il allait devenir rien du tout. Mais là c'est comme mon président général des armées à Keko Fouka mais pas à Lolenge Bon. Et les gens trouvent ça quand même grave. Au moins le même général a outa pas pasteur, ye wana ke ina miziki à Keko pesa bambongo poto yebi salaire ya ba généraux. Toyebi ba salaire à ba généraux, ya ba officier toyebi yango, c'est pas grand-chose. Mais là siko lui il a trouvé où cet argent d'aller kokende ko nani comment ba benga rango ango, hein, ake ko nani ko pesa ngo kuna, hein, ake ko pesa na ba musicien. Est-ce que lolenge ya mutu ya lolenge wana ko kende guerre mu kolonini ala telebino tala ba bilambe kanga enzoto aye saper siko ibo bisanga ba général Mobutu Mobutu penza Mobutu bakabotika la mukili oyo te place oza kuna ozo regretter. Je pense Mobutu c'est l'homme le plus malheureux ya komona modèle to monaka kala oyo kika ka ba généraux to zalaka na bango oyo kika akombo yo moko bangi oyo kika ba généraux o ba congolais bazalaka soki ba zairois bazalaka na comment on appelle ça ba kombo o to yebaka ya ba généraux oyo kika généraux tchatch ya général moko kombo ne tchatch oyo ki bususu o général Mayele lelo tokoma na ba général Pompon tokoma na ba général Lala tokoma na ba général Loulou tokoma na ba généraux moko tozo comprendre sens na bango te, hein? Même dans leur comportement tu ne comprends pas. Ça c'est des hommes des armes, ça c'est des hommes qui ont fait l'armée vraiment avec leur comportement des idiots ou le comportement de voleurs. On ne comprend pas. Moi je vous dis wallahi, moi j'admirais. À un moment, il y a une de mes tantes, elle avait ce qui se passe, son copain ou je ne sais pas qui, c'était un général. Oh, nasa otala général wana nazoloba ngape na kokoma ka militaire. Na ba voisin na biso na balabala na biso tozaki na lupango moko ba militaire. Ezalaka wana ka ba militaire ba officier ba ya kovanda wana. So na moni ba papa wana ya ba généraux ba colonel ba major bandeko nazalaki inspiré na koloba ngape na kokoma ka général. Jour mususu papa na biso abeta biso isolo ke oui ba lokotaki batu Mobutu akangaki ba étudiant ba kenda ko revendiquer atinda bango na armée yango bomona ka kingani na kingani ba koma ba soldat na sepela et puis il me dit ouais c'est pas grave, hein, où tu peux exercer ton truc mais tu peux être dans l'armée. L'armée ne veut pas dire seulement que oui il faut zalaka muto mandu kituku botu na batu wa ba armée oyo botu na bango ba profession na bango initiale. Parce qu'au cause à la armée, aux infirmières, au cause à la peine armée, aux médecins, au cause à la paix ingénieur, aux kati armée. Bon, tout na ba généraux na bino ya sika oyo batanga wapi. O ba généraux nyonso tozo yo kabazo sala. Général Mobimbaza pasteur. Pasteur ba yebisi yo na Bible ya Nzambe, ba lebi la Bible que oui ne tue pas ton prochain, aime ton ennemi comme toi. Bandeko gai pela za ka mutu te. Bandeko langa boye bisa gai. Roka la Bible pasteur Mobimbaza pasteur Chiwewa. Parce que tu vois ba nomé biso pas Tshisekedi azalaka déjà pasteur. Pasteur la Bible balobi na yo que yo pasteur koboma mutu te, aime tes ennemis comme toi-même. Deboye balobi. Siko yebisanga pasteur général oya pasteur osa musala ndenge nini. Bozomona penza ke bato oyo bazobulungana parce que conscience na ye ya kotangaka Bible ekozongisa ye bobwakelanga nanu bakere ngai ezalaka ba révélation eyaka kaka bo partager vidéo boye bocha ba cœur bocha ba étoile bandeko ngana kotika alors banda suko ya na Facebook te na obenda ka kokende na ngana YouTube parce que na moni boza kaka boye basi ba de notifier bato a bato ebele bazozo ba notification te. C'est à vous de m'aider de partager parce que koloba kaka boye dans dans lobby te ke boza ba vide mais ba nombre za muke
non boza muke parce que je ne suis pas puni de nulle part namoni restreint moko place moko te me bato bazomata te bopartageaka na bino te jour nakokende bokolela monoko ya mboka bokoluka ngai kozala trop tard nakoyembela bino ya c'est trop tard bolamuka lobi na ntongo na si nake na nga mbongo bolingi kopesa te koba étoile bolingi kotya te nyonso kopartage bolingi na bino te koyeme kutu koyeme kaka video boyaka kaka bodonke boyemaka video te n'est-ce pas boyemaka vidéo te hein je pense que même la kinésithérapeute elle va me kinésithérapeute akomonanga bizarre alobi mais comment elle est là à 7 heures elle est là elle fait quoi bandeko yo kaka général mobimba azalaka pasteur bayebisi yo ne tue pas aime ton ennemi comme toi-même sikoyo prie aussi pour tes ennemis donc chiwewa akobanda kosambelela mpo na baennemi na ye akosala eloko ya M23 akosambela mpo na baarmée incluse akosambela mpo na bato nyonso tu wana en tant que général boyebisa nga sikoyo qui perd tozosala manque à gagner na bato ya lolenge wana tozosala manque à gagner parce que baa bato oyo baza na baproblème ya baa na baproblème ya badime baza na baproblème ya morale ya bible ne tue pas ton prochain aime ton ennemi sikoyo oyebisanga banome yo akosalela biso eloko nini oyo bamosusu bacommerçant baza kuna na est de la république bango nde batekaka soi disant banini baminere babimisaka yango bakolaboraka boyebisanga sikoyo wana armée ya lolenge nini wana ata banomination yango bake konomele biso bapasta ezalaka te bandeko nanga ezalaka te makambo tozomona na kati ya mboka oyo ezalaka te il faut tozalaka même bato moko logique to réfléchissaka ndenge mosusu tala pasi oyo type oyo azokende kofukamela Moïse Mbiyi général oyoki ka général Mayele likulia ozobanga kaka otali kaka prestance ya mutu otali ka modèle atelemi oyebi ke mutu oyo akolia mutu oyoki kaka mbuza mabe ata kaka kutu Mamadou Ndala so otali ka Mamadou Ndala le pauvre otali kaka ozomona penza ke oui ankoi mais oyo général moko boye azokende kosala kisapeur bagénéraux moko boye ya miyibi bamosusu ya bapaster ya lokuta epuis bozoloba bakosala nini na kati ya armée de preuve aleke basala nini mpo bazalaka wana deja basala nini bamemela biso kimia te soki eza na armée oyo eza buzoba neti armée ya bakongolais armée ezanga ntina eza armée ya bakongolais nayebi kutu te oyo balaka osoutenir FARDC balati batishe nde kosoutenir FARDC baza wana armée moko bayebi korevendike badroit na bango te mboka eza kokufa tozomona awa Goïta tozomona Goïta aza armée te baarmée tomoni awa ti oyo homme intègre oyo Afrique oyo komona bango comment les appelle bato ya Thomas Sankara tomoni bango nani azoya kosauve bandeko nani mutu azoya kosauve bandeko eza banani te eza bamilitaire te botala bamalien modèle peuple akomi na assurance malgré que bayebi que ça sera difficile mais peuple aza na assurance parce que armée akomi conscient armée oyo ya bakongole boyebisanga nani mpenza koya kotelemisa Chilombo kutu aza mutu moko modèle akendaka kaka boye bake kuna bazwi nation wana soki mwasi na ye aza te Chilombo aza na ye kotambola neti mupepaka ina na babisika nyonso auti na Angleterre kuna babengisaki ye kuna te auti akei susu Ghana mwasi na ye aza na ye kotambola na baswisse awa akosomaka bamontre. Qu'est-ce qui empêche cette armée là d'aller dire à Chilombo tu restes là où tu es parce qu'on voit pas clair, tu n'es personne. Armée wana bazala bakuyi te ya koloba makambo ya busolo baza wana baza babizengi. Oui parce que normalement ba bêtise o Chilombo asalaka penza modèle à voyage akawana bakokende kuna bazwi kaka palais des nations wana balobi ne revient plus. Allez oust, si tu oses tu verras. Allez bake ba désarmer ba bengani bato au parlement ba armée bango moko parce que bato intellectuel bazate na kati armée wana ba intellectuel bazate zaka bato moko bo batika poko za général bakalisi ba pesi okaka ba pete wana ba pesa ngo gratuit ba pesa ngo pe kotala pe diplôme na yo botala ka bato ya lolenge wana batanga wapi
formation militaire eza formation militaire mais bato wana soki ozala général il faut ozala quand même la diplôme moko universitaire songolo ou peut-être ancienneté mais il faut oyeba quand même makambo nini bozosala na armée parce que bayebisi yo armée nde ezalaka place oyo ya comment on appelle ça bayebisi yo ke armée nde esovaka bato mais botala armée oyo ya bino esove na nyango armée oyo ya bino Tshilombo aza kotambola neti mpepaka ine il se balade comme vous n'avez pas idée il se balade comme bakusu oyo babalalaka na kati ya batoilette c'est comme ça qu'il se balade Tshilombo il se balade partout l'armée est là parce que ce sont des illettrés qu'on a mis là-bas ils n'ont pas fait des études alors ils ne comprennent pas leur responsabilité que oui c'est à l'armée de venir sauver le peuple quand le gouvernement ne peut pas. Quand le gouvernement ne parvient pas à faire l'intégrité territoriale, quand le gouvernement est irrespectueux, aussi irresponsable comme le gouvernement de Samakenge Lukonde et son Tshilombo national, ils ont un gouvernement oyo, armée à quoi kolongola bango. Mais boye bisanga siko lelo, armée wana, aza wana zo sepela parce que aza armée, aza la kati ya mafia. L'armée là est complice. Que les femmes soient violées, l'armée est complice qu'on nous prend nos terres, l'armée est complice à voler de l'argent, à voler les ressources minières. L'armée est content que ces désordres-là puissent s'éterniser. C'est ça l'armée du Congo. Pourquoi je l'ai vu au pasteur? Pasteur, il y a général. À quoi ça la nini kuna? Pasteur et général, à quoi ça la nini kuna? Bas de la bino siko Congo boye, à aucun de kofu que mes petits garçons comme Bamoïse Ndi. Qui n'ont même pas la maturité. On voit comment est-ce qu'ils gèrent leurs problèmes. Qui leur papa a pistonné, on leur a laissé l'héritage. L'héritage venu de poche des Congolais. C'est quoi général ya lolenge wana asoke de kufuka melaye na yebite bato oyo soki ba Congolais ngo bazandenge nini. Les Congolais ils sont tellement habitués dans cette misère qui s'éternise. Les Congolais sont heureux de voir toutes les immondices. Bande konangai boyebi makambo uti koleka na lwala bakuna madame gouverneur et ceux qui vice gouverneur oyo azaka kaka intérimaire ti lelo abali ici 150 policiers là c'est kanano namela la na mai fo air na ngeli ngeko ke tikali ka kombe tikali 15 minutes c'est ne sont pas bons berk. Les amis, bandeko, na lwala bakuna bauti kobalisa 150 policiers. Nzambe nazo yebisa bino. Babalisi penza 150 policiers na lwala ba, madame la gouverneure oyo ya intérimaire, oyo ya Fifi Masuka oyo ya Burik, abalisi 150 policiers. Asaleli bango mariage. Soki afuteli bango ba dot, ngana bino toyebite. Soki afuteli bango ba frère o bafutaka na état civil ngala bino toyebite bato akolwezi bazawa bato bazalaka na lwala bazawa bayebisa bino makambo bauti kosala kuna bauti kobalisa 150 policiers aux frais du contribuable congolais. Est-ce que bosi boyoka makambo wana siko ngala mituna kina lobi mama oyo yake kobalisa ba policiers parce que bango libala nde vie ba congolais libala nde vie libala eza vie te libala eza eloko personnel et puis ce que simbi te so libala simbi te ko mwangisa ngo. Oui, il faut que mwangisa libala. Kama bukwere abwendeke il faut que buwa bule bukwere kama bukwere abuna bo evolution ko buwa. Il faut que boma libala wana ko mwangisa libala wana. Bakamati sikoyo babali 600 policiers aux frais du contribuable congolais. Est-ce que bosi boyoka depuis botambola kata na bamboka ya buwa babizengi oyo totambolaka bo bamboka oyo ya bato bazanga mayele po ba congolais bakaisaka bango bazama mayele babali si bango 150 policiers aux frais du contribuable congolais. Siko ngana mituna kila bibo c'est bien babali si bango ba fourniquer te. Attends. Hein? Bandeko, 150 policiers au babali ici. Nakati ya Congo kuna na Lualaba, boye bisangai. Basi na bango ba kokota mabala ngo, bakobanda siko ko sala ni kobota. Bakobota na maternité ni otomona kapenza oui, hôpital militaire. Ezate?
bakobota bana na bango bakokende wapi quand penza ke oui famille ya batu bazovanda na kati ya place ya bien bango wana ba policier o basala ka place ya bien babalisa bango bandako yango wana batongeli bango ke oui quand moko ba policier bakosumba wapi bana ba policier déjà bakozwa biloko olia wapi parce que salaire yango bato boke kobalisa wana eza combien ba policier yango basepeli na bango po bango baza bato luketu ba policier tout ça mona ba bêtise ba policier zolekana awa non on voit les policiers comment est-ce que baza na bango na dignité te ba policier mibimba bakendaka ko bina ba vie luketu bakende boye ba meli ba zododo ba meli ba bombe ba policier mibimba ba bina ka ba policier luketu wala est-ce que luketu na bango elongwe kuna bakeko balela bango donc gouverneur ya Luala ba abaleli ba policier basi 150 policiers babaleli bango basi est-ce que wana eza programme ya gouvernement to wana eza problème c'est d'une personne à une autre. C'est pas un gouvernement qui va faire marier les gens. Et c'est écrit où dans cette constitution que oui, quand les policiers sont pas mariés et qu'il faut marier pour eux avec l'argent du contribuable. Botala bato ba trouble mentaux. Bato bazo ko tambola na mboka wana bato bazo diriger mboka wana et puis bino ba ko lobela biso des pères et des mères, il faut ba des pères et des mères ba diriger mboka. Est-ce que bato na balingi mboka? Déjà bato ba balisi wana ba policier baza na salaire combien? Ba vandaka wapi? Soki babeli bako se soigner wapi? Soki basi na bango oui, il faut qu'on commence à se poser des vraies questions. Oh, nyonso pour dire ça, ces pauvres Congolais qui sont démunis de leur cerveau. La plupart des Congolais fonctionnent à cerveau la bangoté. Leur cerveau ne fonctionne pas à l'heure, ni à temps, ni en quoi que ce soit. La plupart des Congolais, cerveau na bango eza ya kolala. Bazan est une mort cérébrale. Parce que normalement, des gens censés ne devaient même pas accepter ce genre d'imbécilité. Parce que Olive Lemba sala ba bêtise wana, bango pe ba répéter ba bêtise, sikoyo ngana mituni sikoyo boye bisanga na projet donc budget oyo basala kana année bachaka pe côté mususu que oui ba policier est-ce que ba policier ngo bazaka ka 100 150 ba balate sur toute l'étendue peut-être ils ont un plan budgétaire hein boye bisaka biso ezalaka combien oyo il faut ba policier bo balela ka bango basi comme si bino boko liesa bango comme si bino boko sala ba droit na bango. À un moment donné, moi je regarde ce pays ici, c'est un pays des imbéciles. Un pays des imbéciles. Les gens qui vous dirigent sont des idiots. Et les gens qui cautionnaient ces genres de bêtises en clamant, c'est des trucs. Tout ce qui se passe dans le Congo est comme sur le haut patronage du président de la République. Mais non. Est-ce que depuis Botambo, la pays d'Afrique, on a aussi sur le haut patronage du président? Ceux qui bino bolingi bolo ba makambuya rural, il faut que nous photo à Chilombo. Regardez comment est-ce que ces gens ici dépensent de l'argent du contribuable. L'argent du contribuable est dépensé en maquette. L'argent du contribuable est dépensé en affiche. Parce que il y a Fifi Masuka Kendaki Kobali Saba Congolais wana. Fifi Masuka Kobali Saba Congolais wana. Abali si bango batie penja pancarte ya munene na kutia ngo wana batie pancarte ya munene donc kosala ba pancarte wana bakie pas graphiste. Ba bemisi mbongo. Babimisi sous mbongo, baki kosala ba policiers wana feti, ceux qui y a 150 personnes où ils ont invité des gens. Moi, je ne pige rien du tout dans ce genre de projet. Ça, ce sont l'argent à gaspiller du contribuable parce qu'on ne sait rien faire, parce que ce sont des bourriques. Moi, je vous dis tous les jours. Ils n'ont ni projet, ni plan. Ils n'ont ni projet, ni plan. Bae kobima wana o, ceux qui événement moko ya nini, attendez. Un truc de rural, genre sous le haut patronage de chef de l'État, de la madame vice-gouverneur et de son ministre, ils sont en train de se commémorer le truc des femmes ruraux. Rural ou ruraux, je ne sais pas comment on dit. Je ne sais pas comment on dit. Et dans ça aussi, il faut encore des photos, il faut encore des pancartes, ils vont embellir le Congo avec leurs photos, comme si c'est comme ça que les choses devaient se passer. Mais ce qu'on a lieu rural, wana, au coup de l'eau, comme on sale makikunate. Hey, maman tete moi. Bonjour. Au coup de l'eau, comme on sale mati. Mais baza ko dépenser mbongo à l'État, nakati ya ba pancarte, nakati ya ba affiche, nakati ya ba biloko oyo, nakati ya ko vénérer Chilombo. Moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces Congolais. Quoi que tu sois sorti, tu restes aussi bourrique. Quoi que tu aies fait dans ce monde, que tu te balades dans ce monde ici, tu es resté aussi bourrique comme ça.
Ces histoires, ce sont des histoires passées sur le patronage. Mbongo ya Congo, ezalaka mbongo ya présidente. Bambongo nyonso ya ba gouvernement, eza mbongo ba présidente. Eza mbongo ya l'État, mbongo ya peuple. On ne doit pas prendre les photos des gens parce que Chilombo, il est venu là-bas sans même vêtements. C'est quand il est venu là-bas, c'est pour ça que vous le voyez, comme ça en train de vouloir s'habiller. Il est venu là-bas au pouvoir sans vêtements. On a vu comment il était habillé ici quand il a prêté serment. C'est un gars qui n'est venu avec rien du tout. Mais là, sur le haut patronage de quoi? Parce que ce pays-là produit, on ne sait même pas où passe l'argent de la production. Ce pays-là est pillé, saigné, pressé comme un citron. On ne sait même pas. Et nous, on ne comprend pas en fait. De vous voir aussi ignorant les peuples qui sont habitués. Quand il y a des gens qui se plaignent, oh, tu te plains trop, tu es folle, et tout ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'habituer. On ne s'habitue pas dans la misère. On ne s'habitue pas dans ça. C'est vos enfants qui sont en train de mourir. Moi, je serai au Congo à cette heure, peut-être aux Zoro Bamakambu Moussousou. Hein? Je serai au Congo, héros aux Zoro Bamakambu Moussousou. C'est pas croyable. Hein? Bozaka kalolenge wana bazumbongo la bino bazo sakana nango peuple ayebi kutu te badroit na ye bazumbongo et là comme sous na ngai quand même na évoqué sur là où j'étais parti l'autre jour à Liège chez Martin Fayoulou. Il y a un truc qui m'a fait un hic. Martin Fayoulou est trop dans le truc admiratif. Mais Martin Fayoulou, déjà moi je me suis toujours posé la question, papa, pourquoi est-ce que tu es avec Mouzito? Tu es avec Mouzito? Et Martin Fayoulou nous évoque les noms des gens qui ont tué le Congo. Bakengo, papa Etienne Tshisekedi. C'est ça son histoire. Il est trop aussi dans les histoires de Yabadja Lelo. Côté Wana Ramona Kipenda, je comprends rien. Tu ne peux pas nous parler des histoires que vous avez faites parce que ça n'a abouti à rien du tout. Conférence nationale, et souka na quai de poisson. Conférence nationale, ouana, et souka na quai de poisson. Babilo, qu'on a bino boya, qu'on soit la réunion, la bino ba Ibiza, ce qui y a ba Genval, il y a banine, et souka l'autre côté, type au Kenda Genève, et souka l'autre côté. C'est pas des choses que les Congolais ont besoin d'entendre. Je suis quand même désolé, c'est un truc que j'ai oublié. Ça m'a fort tiqué de voir un monsieur qui est dans des passés qui n'ont rien fait pour le Congo. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui m'ont comme conférence nationale et Simbaka, le Congo est un modèle ouanate. La conférence nationale, jeune que vous étiez, avec l'instruction que vous étiez, l'éducation que vous aviez, le Congo n'allait pas se retrouver dans ces pétrins-là que nous sommes aujourd'hui. Parce que la conférence nationale est Zalaki Fiasco et Simbate, parce que tous les politiques congolais, ce sont des hommes toxiques, des corrompus. Mais quand tu viens nous évoquer les noms des Bakengo, les noms des comme ça, moi je ne comprends plus rien. C'est l'échec. Vous vous êtes mis ensemble parce que la conférence nationale, Mbongo Ezaki Obima, parce qu'on fout Abino Bambongo, après, comment qu'on discutait. Bon, sous que la conférence nationale était Bokenda rappelle la conclave. Moi, j'étais très gamine. Et je connais ces histoires-là parce que je suivais ça à l'époque. Doboya kalabiso babilo kwa bakombo ya bakengo wana kengo wana azana zamba mobimba ya babwa rouge, soki babwa orange, soki babwa nini. Ya ye bois bleu kengo. Nakati ya Kongo wana babwa bleu ezalaka parti onyoso wana ezaka ya kengo exploita kango en bonne et due forme sans se gêner. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce monsieur-là, il a occupé, Bango Bana Bamboso, Baza, les oiseaux de même plumage. Ils ont occupé des fonctions dans ce pays-là qui n'ont pas abouti à quoi que ce soit. Donc ne venez pas nous dire des choses comme ça. C'est comme si vous allez répéter la même chose. Si vous êtes en admiration avec ces gens-là, c'est quand même pas pitoyable. De voir une personne comme Mouzito qui était Premier ministre, il a fait des bêtises là-bas, il n'a rien fait. Au contraire, il se retrouve, et lui et sa femme, dans des problèmes de justice. Donc ne venez pas nous embrouiller avec vos conneries là-bas. Quand vous venez parler, parlez-nous du Congo, comment vous allez relever ce Congo-là. Ne venez pas nous parler de vos passés qui sont quand même chaotiques et des fiascos en fiasco là. Ça m'avait quand même fort étonné. Il faut arrêter vos histoires-là des admirations des gens inutiles. Donc, 2 minutes. Vous voyez? C'est pas croyable. Et ça normalité. Anormalité. Photos à la bateau, oyo to lingi mboka. Makambo boyaka ko peta biso ba slogan Congola lingi ko yoka te to yoka awa les peuples d'abord, bino nyuso les peuples d'abord. Et tout ça ba slogan. Ya ko yaka biso des pères et des mères. Tipo ba voter en Angleterre kuna, c'est pas un anglais de souche. C'est un immigré de pères et de mères des pères et des mères indiens. Et en plus il est hindou. Il pratique sa religion. N'est-ce pas? Il n'est pas des pères et des mères, mais il a dit qu'il a remercié l'Angleterre de lui avoir tout donné. Et il va se mettre pour travailler parce que à Minito, Angleterre est sous la paille.
L'Angleterre avec le Brexit, avec la crise, il y a la Covid, et tout ça, l'Angleterre est par terre. L'Angleterre est par terre. Donc le monsieur, comme c'est un économiste, il va essayer peut-être de faire bien les choses en tant que il va rendre ce que l'Angleterre lui avait donné. Donc ne venez pas nous raconter ici des bêtises des pères et des mères, bolingi na bino Congo te, bino kutuba des pères et des mères soi-disant, hein, po biso bolongo la biso qui des pères et des mères, balobi yo, ngai naza rwandaise, ngai naza soki mutu ekolo nini, biso bolongo la biso tondimi, bolongo la biso kaka bo débaptiser biso tondimi. Biso ba des pères et des mères te tolingi Congo koleka bino. Po na yebi te place babota kanga so iboyeba ka papa na ngai so boyeba ka mama na ngai na yebi na ngate biso ba rwandais soki ba ougandais soki ba burundais to changera ba nationalité selon vos goûts, n'est-ce pas? Vous balader biso partout dans l'est de la République et dans l'est de l'Afrique. Tolingi Congo koleka bino ba des pères et des mères parce que ba tonyo so bazana pouvoir ba des pères et des mères. Sama kenga zara des pères et des mères. Moi je vous dis. Sama kenge lukonde azalaka des pères et des mères alingi Congo te. Tu sais que jaza des pères et des mères alingi Congo te. Mbonga nyaza des pères et des mères alingi Congo te. Nani mususu F Bazaiba des pères et des mères alingi Congo te. O mususu ministre des mines o ya mwasi oyo kombo na ye nani na bosa ni kombo na ye aza des pères et des mères alingi Congo te. Mais le monsieur le jeune homme de 1980 lekinanga ngazala lekinanga moko za 81. Donc lekinanga ba congolais bazaka na ba internet ke onga za mwana muke botala mwana muke ya age na bino ba mama kroni mama ba kroni mama na ba kroni papa o balobaka baza bana mike botala mwana muke akomi nani akomi premier ministre, donc président au titre du président de la Grande-Bretagne, un gamin comme vous, parce que les Congolais balingi kokola te ngazala nga mwana ya 80 ngazala 42 ans ngazala depuis soko bazala ke na 80 ans et na 82 ba mususu o ngazala na 45 ans otale longi ozotala ozo comprendre te que muto akozala na 45 ans na ba look na façon kolobela na façon kolatela yo zala 45 ans vraiment bambula ngo ba Congolais epola papa fils c'est quoi là bambula ba Congolais epola ya kosakana te bazaka kokosa bambula mais botala muninga na bino ya mwana muke ya âge na bino aza premier ministre na kati ya mboka ya batu. Ça veut dire il n'a pas de casier judiciaire, ça veut dire il n'a pas de crédit emprunté, ça veut dire qu'il n'a pas fait de dégâts. Donc aza clean. Bino ka kibu mwana muke na bino bolinga ko bete na biso na tolo surtout ba kroni mama balingi makamba ba âge ngana sala nga mwana muke soko ko tuna modèle a sala silisa ko bulisa kuna na kisasa partout bazaka bana mike, n'est-ce pas? Ye awa poto muyibi asomaka ba biloko miyibi nde biloko alata ka yeko yebisa bino ke o ngana zala nini oyo osali nini koloba kaka ya koloba to yebite atako ko tenir langage cohérent ata na lingala oko tenir langage cohérent te ko réfléchir neti mutu oko réfléchir neti mutu tozo réfléchir neti nyama bato oyo bakroni mama ebele bazo réfléchir neti banyama. Je suis quand même désolé de vous en parler parce que bino nde bozaka bana mike ya ba 80 bozaka bana mike ya ba 10 ans bozaka bana mike bosumba bana boza déjà na bana ba majeur mais bozaka bana mike mwana muke ya camarade na bino akomi ministre premier ministre, celui qui va prendre des décisions qui vont impacter le monde. Oui British, diriger le monde. Le monsieur indien, il va prendre des décisions qui impactera le monde. Yo zaka kawana, bakamoko cohérent lo bako ezate, bakamuka ya buzoba na munoko, mais oza mwana muke. Bango bwana mike ba camarade na bino bango wana kuna bola exception to zabiso ba koko. Detinga, na koko. Mama na bino kutute koko na bino. Nga koko na bino naza awu. Mais sikoyo bino bana boyo to ba koko mususu ya muke mwana muke na bino ye wana za kuna. Natiki bino na kini na ngala kini. Au moins peut-être un morceau na courage. Au revoir.